makambo ezoke na suka ti. Ezoke na suka? Eke na suka papa. Papa Simon Kimbangu ese bino bosana na metro no. Papa Lambert metro za na terminus no. Ouais. Et tokomi na terminus. Terminus tokomi. Tokomi ku photo kita ti. Lelo bandimi. Et papa Simon Kimbangu ba croyant. Ba komi ya kolemba. Ba komi ko se lamenter. Ba komi ko se poser ba question. Oyo bazali ko yoka na ba prédication ya mokola lelo elongo baniti. Ezana makambo ebele papa Lambert. Oui, il faut toloba na bandimi vérité. Pour lobby makambo to sala lelo iko coûter biso cher. Soki biso te totala kabana na biso tokotikela bango nini. Biso na Saint-Ouen toza na projet ya kolukana no esika oyo tokofanda kimia. Papa Lambert nazo lancer appel na ba jeune. Papa Lambert otolo beloko moko eza motuya. Moi nazo bimisa 20 000 euros pour louer salle. Oya zata na 3 000 ata 1000 kaka. Yaka ko pesa na biso tozozo esika. Oko sala mariage na 1000 euros. Témoignage on nazo pesa lelo. Na ebisi médecin zelana benga chef spirituel nanga. Tata nanga ya molimo nzambe. Apasenga papa Simoki, papa tuni ngai, papa Lambert sangonini, oza wapi. Na papa se na komi, metala problème na za nango na kutani nango, boye. Papa Simon Kimbangu kiangani. A hésité te atu nanga ba lobi nini ta lobi nanga boye. Papa Lambert, musala oyo sali e sepelisi biso. Nyonso bataki na nzoto na mabe na longoli yango. Monaki pasi ba papa na likambo oyo. Sikoyo komi tango na biso. To bebisa musala yango? To yokela banani sikoyo. Barote to bebisa musala te. Mingi wazo koloba makama ndenge na ndenge me biso to déveiller te. Batata ba monaki passe, tata Kimbangu monaki passe. Yango tuzo kolanda ndenge bango batikela ki biso. Ezala biso siko to bana komona olali olamuki likambo ya sika. Olali olamuki likambo ya sika. Bongo be bongo te. Todo sala bien, todo sala te. Sika to telemene ne yanwana. Toyokani Soki to baby sika ka musala tata nzambe. Ya biso esili. Tokende susu wapi. Bato waza koloba mingi. Me biso tuza kolanda matambi ya batata. Ndenge batikela ki biso. To simba musala. Na komba tata mwana peli mosanto bana papa Simon Kimbangu balingami ya émission Masolo. Ezali na biso esengo mingi po ete na mokola lelo boko kasusu kolanda biso na bandaku émission ya mokola lelo tolingi mwana papa Simon Kimbangu epai yo zali ndenge na kolobaka mwana papa Simon Kimbangu ezali kaka te soko bengami croyant kimbangiste nde yo wana mwana papa Simon Kimbangu ndenge mokalobaki le 4 coins du monde epesa melingai Kimbangu mwana ba Congo yango na kolobaka tango noso mwana papa Simon Kimbangu lelo toye po ete to solola masolo ya monene na papa Simon Kimbangu alingi nini pe kokotisa kimia
na maoyo nyonso ezali koleka na mikolo nyonso tozali komona na réseaux sociaux na bisika ndenge na ndenge tozali kokutana soki kimia ekoti kimia kokota kati na mokili mobimba. Lelo toyambi ndeko na biso tata na biso oyo azali ko représenter papa Simon Kimbangu Kiangani awa na mboka France na paroisse ya Paris Saint-Ouen oyo bengami paroisse pilote de l'Europe et l'Amérique yemoko mutakoloba na biso soki ezali ndengwana ou pas tokoyoka ngo susu na monoko na yemoko masolo na biso tokosolola ekozala na esengo mingi boyoka ngo na matoi ya molimo mais boyoka ngo na matoi ya bomoto te. Papa révérend mbote na yo. Mbote papa Lambert. Merci papa révérend, invitation na yo ndengo bengisi biso toya to solola biso pe to sepeli nango ozali tata na biso kati na lingomba yango tokosenga na yo papa omi bimisa po ete baoyo bazali kolanda biso bayeba équipe ya émission masolo eyambi nani na mokola lelo. Papa révérend topesi yo maloba. Na komba tata mwana pe molimo mosantu ngai kombo na ngai papa Nkitusweka Landu Dedu nazali responsable ya paroisse ya Saint-Ouen, paroisse pilote de l'Europe et des Amériques. Merci papa révérend na lingaka sokoso se présenter de sika européen sakangai fait vert to kokokene papa santé zandengeni. Santé ça va ndenge bomoni ngai awa donc na yambi bino na bureau ya paroisse santé za malamu papa Lambert papa Simon Kimbangu Kiangani azosa la grâce. Merci papa révérend. Tomoni omi bimisi ozali responsable ya paroisse pilote. Donc linkoloba paroisse pilote de l'Europe. Donc ozali ko piloter Europe. Yango to ye epai na yo po ete maloba oyo tokobimisa na mokola lelo masolo na biso tosengi na bandeko na biso nyonso batata na biso esika bazali ya Europe et Amérique bazala concerné na makambo tokoloba awa na mokola lelo. Merci. Esika bango bakozala bavanda lelo yo mibimisi révérend Dedu bango pe baloba ke ngai révérend Kingandi ngai révérend donc ba question on a rotuna moko na moko esika ya zali apesa pe réponse na ye soki ye ezali kotambola nene po ete tozali obele na tata moko papa Simon Kimbangu Kiangani tozolanda kaka obele orientation ya papa Simon Kimbangu Kiangani le chef Nzambe. Papa révérend na kanisa ndenge ozali komemela paroisse yo moko ozali ko se sentir ndenge nini na mokola lelo. Papa Lambert lelo ndenge tozali komema paroisse ya Saint-Ouen d'abord toujours mema yango na orientation ya papa Simon Kimbangu Kiangani déjà. Parce que loko eza ya malamu na lingomba na biso ndenge papa kisolokela lobaka l'église le plus facile à diriger c'est l'église kimbangiste parce que makambo nyonso tout eza déjà ekomama donc biso tozotambosa lingomba paroisse ya Saint-Ouen selon papa Simon Kimbangu Kiangani parce que tozosala le nécessaire tolanda oyo aza kotinda pe oyo asa koma pe oyo asa loba déjà. Merci papa révérend. Na kanisa retenir nga rigueur te na bamituna na koya nango. Non. Papa révérend nazali ko bengo papa révérend na botosi papa na biso le représentant du chef spirituel na paroisse ya Saint-Ouen. Vous allez un enseignant ya parole ya Nzambe. Vous allez berger ya milimo ya batu. Ce qui tokei vous allez serviteur de Dieu. Ba biloko nyonso na uti ko bimisa wana e bangisaka yo te pona kotambusa batu ndengo wana. Papa Lambert c'est vrai biloko nyonso uti kotanga wana soki ozwi yango boye na kibomoto d'abord soki ozwi yango na kibomoto ekolatisa ololendo mais soki omitiki na maboko ya papa Simon Kimbangu okomona oka normal parce que mokanda ya Nzambe elobi que les premiers soient les derniers parmi eux. Donc ngai naza les derniers de la classe pour mokanda ya Nzambe nde elobi donc soki ngai nazotambusa bameme
cela veut dire ngai naza moto ya suka. Donc makambo lobi papa Lambert eza ndenge wana mais na bonzambe eza nango normal parce que biso tozali na guide suprême toza na moto oyo azotambusa biso déjà avant biso totia pas toza déjà na moto oyo atiaka pas. Donc lokola toza déjà na guide oyo aza liboso na biso papa Simon Kimbangu soki atie pas soki otie pas place oyo atiaki lokolo papa Lambert okobunga te bampate na omeya bango bien. Merci Mbuta. Matondo mingi papa révérend tobando kene malembe pamba te biso tozali bapanzi sango tozali koyoka ebele oyo bazwa komemela biso esika nyonso responsable ya paroisse azali mitia lelo devant pa ovandi landa makambo oyo biso tozali komituna opesa ba réponse touti koloba responsable azali avant tout ko conduire les croyants kimbanguistes vers le salut et ko préparer bango bandimi na royaume ya Nzambe. Kasi papa révérend lelo bandimi et papa Simon Kimbangu ba croyant bakomi ya kolemba bakomi ko se lamenter bakomi ko se poser ba question oyo bazali koyoka na ba prédication ya mokola lelo elongo baniti tozali komona mutu akoleka apesi fondation alobi aleki mais na kati na lingomba oyo ya papa Simon Kimbangu kiangani soki batiaki totangaka psaume eza na tina balobi balakisa biso David pona nini David ya yembaki pona nini lelo David azoko tuta toloke Nzambe atikaka moto ya kosalelaka eti Nzambe na biso papa Simon Kimbangu botangaka psaume mais na kati na psaume kolimbola malamu bato baza ko comprendre te so kota vraiment te soki mutaye David ayembaki banzembo Moïse ayembaki 100 ayembaki Moïse ayembaki on se bataki on a combat David 550 et suki toleki tokena mibeko bato bazo komba komi perdi. Est-ce que papa révérend na pesika ka moi moké yo étant que responsable de la paroisse et si ka ba responsable de la paroisse mususu bazali tant ou maté ko silaka est-ce que boko vanda ka bosala ka autocritique ya moto ya tei atei ndenge nini bandimi bazan ndenge nini na yebite mekana no kolimbola so poete bandimi bazong l'évangélisation ezonga ndenge papa Simon Kimbangu kiangani azali kolingela yango topesema. Merci papa Lambert na komba tata mwana pe molio musantu papa Lambert avant tout na motuna oyo opesa ki ba détail ya berger tout ça ote koloba donc ngai nalandelaka prédication landa kwa Nzambe nalandelaka même libondeli donc nalandaka ngai soki na koti na ndako ya Nzambe papa Lambert nazalaka attentif na makambo nyonso même nzembo au premier tour des chants ebandi naza kolanda chorale nyonso ndenge eza koyemba au deuxième tour des chants naza kolanda chorale nyonso ndenge eza koyemba prière à 3 personnes naza kolanda ndenge moto akobondela tina amen et prédication kutu n'en parlons pas parce que papa Lambert lingomba oyo tozali ezali lingomba ya molimo ngai des fois na parole sainte na betela batu li solo ya prédication te mais ya prière au mona soki na géomélie pastorale na bandi ko rappeler prière ngabi batu basambeli ya balobi boye parce que Nzamba ko orienter yo soit na mateya ou na nzembo ou même na prière. Mais lelo c'est vrai que ba prédication na biso mingi comme ba pratique mususu ko mona lokola ya mbwakela. Ko mona mateya mususu ekei mutu alobaki likao mususu atangaki verset mususu tanga badi pe ko limbola akena makao mususu. Wana en tout cas ezali. Mais biso na paroisse soki motei akena sens oyo totali température ya bandimi tomoni ke bandimi ba comité tango akosilisa prédication na ye
tu récupérer, même si les mêmes jours, mais lundi, il y a un bureau, tu vas tu yebisi awa ubetaki libanda awa ukendeki malamu te awa fala kotika lawa pour awa nde bandimi bazalaki attentif et capté et ce qui m'a été wana to moni que et comité tant référent passer à côté l'élément vous a obligé ya ko remonter pente wana pour ozwa onde kwa esika koma kité yo omeka ko poussa yango pour être bandimi babima na quelque chose ils allaient travailler oyo tous allaient go sala à chaque fois na paroisse à Saint-Ouen ils ont déjà mis en place berere za ngate sika batu bavandi mais toujours sala ba correction pour que évangélisation et soit niveau oyo mon dimitant a koti na paroisse abimi amoni kete na yaki na église na zongi pe malamu. Merci papa révérend, merci bande ko bazali ko landa biso kati na émission masolo musu na dimina tuna yo ezali ko sala passe ezali ko tambola kati na mituna biso na yebite so na koko tuno question nyonso soko ta prêt papa Lambert tuna motuna tuna soki nzamba pesi maila wa répondre to répondre papa pasteur ngai papa Lambert Makwemi Mos lelo na kokisi 41 ans depuis na bandi ko sambela awa na Paris donc carte na ngai ya mondimi na bandi ko futela ngo na Paris na bandi ko sambela lelo 41 ans chiffre 4 et 1 et puis 5 continents ngamo na sali ba analyse ya batouté mais pendant 41 ans na moni makambe belé na kota na bureau paroissial te na zala kunate au conseil paroissial na zala pété mais makambo yo papa lobaki na biso yango tolingi tozongela lelo papa Diangenda atindela biso lettre circulaire nemte soko yoka lisolo wa nayoka yango elo makateti na mokola lelo alobaki lettre oyo ezali yangonde ezali ko ndeti ngana mona ko GPS ezo lakisa biso nzela ndenge bozalela bon to kende kuna te papa Dialungana aye ko tindela biso 5000 nete soko yebi masolo wana parce que tozalaki na ba problème ya ba salle pona ko futa mbongo to yaki na ngote aye ko tindela biso et aye ko bakisa na sengi na bino bozala na ba 4 paroisses na nord na sud na est et na ouest est-ce que baloba na bote ya kango pe no bandimi bolakisa kango pe no bandimi maloba wana et puis faut bozala na 4 paroisses lelo oyo na moni na Paris tozali na 4 paroisses paroisse de Saint-Denis paroisse de Saint-Ouen paroisse de Montreuil paroisse de Blamnil Île-de-France yo koloba na bisoni na makambo nyonso na poto kotana no susu na likambo. Merci papa Lambert ndena dala koloba makambo uti koloba c'est vrai ngana za gete mais toyoka yango pe toyoka kayango récemment pe na uti koyoka yango na masolo na biso ya ba pasteur ndenge tosola ka tous les mercredis papa Jean-Pierre Oumounou je crois révérend mutasoulevaki pour moi que papa Fumambanza futelaki mbongo atindaki mbongo pour futa place lelo oyo papa Lambert même soko tali na ba vidéo papa Simon Kimbangu kangani pa oteko soulevango je crois ezalaki na bandeko ou Europe ou Faki a soulevé pour moi likambo wana tomoni yango lelo oyo esalemi ba parole c'est ça ko évoluer tant bien que mal mais likambo eza motuya lelo ezali ndenge nini tozo kosalela pour que makambo yo papa Simon Kimbangu kiangani alobi na règne na ye oyo lobamaki na lera ba papa ndenge otiko lobana pa Fumambanza pour ezwa esika donc cohésion relation yango siko nde loko eza ya motuya ya ko mettre en place pambate maloba ya papa Simon Kimbangu kiangani maloba ya papa yango ekokisani donc yo zalaki ngape na uta koyoka yango dernièrement na masolo tozalaki na yango ndenge otiko lobeba pasteur
référent moko soulevaki problème ntango asilisi koloba papa umunu arapelaki mpe likambo yango ke non papa Fuma Mbanza alobaki ke non na Île-de-France tokozala na 4 paroisses et na 4 paroisses wana nord sud est ouest après tokozala centre d'accueil oyo ekozala lokola ndenge tomonaka na bamboka donc ndenge nga nayebeli yango wana maintenant voilà tozokende kaka na sens wana à peu près. Merci papa révérend nakanisa ezali mawa mpe pasi na motema tokoki koya koloba si toloba na bémission oyo ngasi nasali likambo oyo nakozongelaka yango papa kisolokeli alobi soki boyokani te bokosambela na bamétro métro ezali eloko moko toza nayebi te est-ce que tosala barecherche bamétro lelo toye komona na baparoisse 4 tozolobela sikoyo esika na bamboka mosusu te tokende na Île-de-France na 4 paroisses oyo toza nango Montreuil azali na esika oyo et Dieu merci papa na biso papa révérend Nzamba atikaki biso soki Montreuil azalaki na esika te tonga okende kovandela esika nini tosalaki émission euti koleka toyoki Saint-Ouen aza na baproblème ya sale toyoki mpe bandeko na biso ya Saint-Denis baza na problème ya sale Montreuil baza na esika mais malamu Nzambe asala po ete ekoma ya biso blâme nil pa bazali mpe lobi mpe soki mpe likambo ekwei babimi bakulutu oyo tozalaki na bango oyo tobandaki kopesa tort bino ndenge nini bosali boye te ndenge nini babaki lutula baya tina lelo oyo baya eza te soki tolongoli moins 30 ans ya bakulutu wana yo bazalaki nango mpe ka bagene lokola biso bon lelo sikoyo nouvelle génération makanisi na bino ezali nini mpona liloba oyo 4 paroisses lutule baya na 5000 papa Fuma Mbanza atindaki pasteur yo lobi na biso nakoba tata mwana mpe molio mosantu papa Lambert merci na motuna d'abord mpe namoni souci na yo na motuna na yo omoni papa Lambert Nzambe batalelaka ye na kibomoto te soko otali bao nyonso tu bazwaki Nzambe lokola camarade na bango Nzambe akomplikaki bango c'est vrai que biso tozalaki te na makambo nyonso outi koloba biso touti kozwa ngai personnellement nazwi responsabilité ya paroisse à Saint-Ouen il y a de cela 2 ans et demi donc tozali kosala effort pour que tomeka pour réaliser ne fils que makambo oyo papa Simon Kimbangu alobaka na ntango akala mpe na oyo alobi na biso na mokolo ya lelo ntango tozwi baresponsabilité papa Lambert machine eza en marche mais maloba oyo machine eza en marche tosi toyoki yango ebele papa révérend lelo tokomi kolemba parce que bato bazali koyeba te ntango yo bimi na ndako nonga na bimi na ndako na ngai nasali libondeli ndako ezali parapluie ezali libonde moko individuel na kati ya ndako na ngai sikoyo Nzambe alobi totela ye tosombela ye esika po ete mapamboli ya collectif tokende kozwaka mapamboli esika moto nyonso akoki kokende auti répétition ezali kuna makambo ezali kuna moto mpe un nom kimbangisi lelo oyo basympathisant bazoyeba te esika nini tokorejoindre bakimbangiste biso moko ezosala biso pasi te ndenge outi koloba eza na mwa naloba ndenge nini bazone d'ombre omoni nakopesa exemple wana nalobi bongo mpona nini parce que moto aza na posa ya likambo ebonga alukaka solution mais moto oyo aza na posa likambo ebonga nango te aluka alakisa bato keno moto mabe na likambo oyo eza papa Lambert eloko wana ezwi espace mingi
na makambo nyonso papa Simon Kimbangu na osenga na biso tout ça là na lingomba lelo eloko wana ya kolakisa ki yenda za mabe yende mutalingi te ezu espace trop du fait que ezu espace trop yango moni makambo toluka tout ça là poto sala yango ya difficile c'est tout ça fait ezaka yango wana oyo etikali biso lelo ndenge nazali koloba toye na paroisse ya Saint-Ouen papa Lambert ndenge yo ozali awa oza journaliste mosala oyo osala kolobelaka kuma papa Simon Kimbangu kiangani na lingomba na ye donc cela veut dire quelque part oza na orientation oyo papa apesa yo ndenge moko mpe ngai lelo nde naza boye nazali responsable ya paroisse ya Saint-Ouen naza mpe na orientation papa apesa ngai n'importe quel responsable mpe aza na orientation oyo ya ye me comprendre donc na susi ya likambo wana ndenge ozoloba biso na paroisse ya Saint-Ouen moto epelaki moto epeli paroisse eziki ntango nga nakomi responsable ya Saint-Ouen papa Simon Kimbangu nga napesaki nga déjà baorientation ntango mpe toye tolobeli yango mais lokola moto na moto alingaka tala likambo na ye sans comprendre le pourquoi papa Lambert azo réagir boye intérêt égoïsme ekoti tozwi likambo wana totia yango de côté ngai moko personnellement parce que bandeko mosusu bazalaki d'accord te nabite lokola ezosala boye totia nano pembeni mais Saint-Ouen ekozika l'air Saint-Ouen eziki na kosolola na mokonzi ya bule naye kocomprendre ke etikalaki kaka moke na faillir na mission nango yango wana omoni papa Lambert ozomona babilile etamboli Saint-Ouen azi esika ya kosomba boye na boye c'est parce que ça faisait partie ya baorientation oyo mokonzi ya bule apesaki ngai mokolo ya liboso nafukama liboso na ye tant que responsable ya paroisse ya Saint-Ouen donc lelo tozokende vers likambo wana parce que toyebi ke eza parmi makambo mokonzi ya bule aloba lelo soko tuna bandimi ya paroisse ya Saint-Ouen bakoyebi soki ebandi lelo te eza makambo oyo ebanda depuis kaka nazongi responsabilité donc biso na paroisse ya Saint-Ouen tozomeka kosala likambo wana pour que à travers paroisse peut-être makambo etikali ezozwa nzela papa Lambert soki nzambe alobi likambo koluka coupable te soki moto aboyi yozongaka pa moto apesaki yo likambo wana oyebiseki papa likambo olobaki na ngai nasala bato balingi na bango te nzambe ye moko ayebi ndenge nini asondaka mitema ya bato ye moko mpe ayebi ndenge nini akoki kokotela bato papa Lambert en gros c'est ça makanisi eyeli ngai soki tokomi na esika oyo ya lutule baya nde esika poto eninganaka surtout na France donc elingi koloba ke soki bato mibale bakotambola nzela moko bazoyokana te seke moko azokosa oui papa Lambert merci bato mibale soki bazotambola nzela moko bazoyokana te ekosimba te lelo oyo ngai nazosala orientation ya paroisse ya Saint-Ouen nakolobela bato mosusu te nakolobela kaka oyo etali Saint-Ouen lelo papa Lambert nakomema yo na bakamera na yo okende ntango tokosigné mpo makambo tozosala ekosalema papa Lambert ntango mosusu bozwanga lokola aventure papa Lambert papa Simon Kimbangu napesa déjà orientation tozokende nde na koconcrétiser likambo wana bato oyo bakosala yango bazali mpo soki nzambe apesi likambo apesaka mpe na solution nango eloko oyo tobusanaka mingi totia nde mayele na biso te moni place pasi ekotaka makambo mingi ezosimba te parce que tokotisi mayele na biso yango nomoni eyosimba te ngai natiaki mayele na ngai na makambo papa Simon Kimbangu alobaki na ngai dès le départ nabi te totika kaka mais ntango Saint-Ouen eziki naye kocomprendre ke eza na eloko moko papa aloba na ngai na mettre yango de côté papa Lambert yango bazikisi yango Saint-Ouen eziki mais papa Lambert soki mondimi kaka ya Saint-Ouen te ya Europe mobimba na situation oyo ya Saint-Ouen soki tozwela nango mayele te papa Lambert c'est fini Saint-Ouen ezika na butu le 25 na 3h du matin
Papa Lambert, tokokaki pe kozala na kati. Moto epeli. Ata tokokufa te, mais tokobima ndenge nini. Oyebi ke tokoko se faire écraser, toyaka na bana elike. Yango wana Papa Lambert, makambo ndozomona ezoya na nsima. Parce que Nzambe salobi déjà que non, kuna susu te. Saint-Ouen a tiré les cambos en place. Papa Lambert, papa s'appelle Nzela. Appelle ça déjà Nzela. Donc, makambo zoloba. Papa Lambert, mon kolomo ezali. Na web so Papa Lambert yaka. Tozu caméra, toké. Mais papa révérend, makambo yo, ba film yo, biso total yango ebele. Maloba oyo toyoki yango ebele. Pona kosomba esika pour une association, tomekaki kosala banquette, pour to koyeba, il faut kozala na 3 bilans. Kozala na 3 déclarations d'impôts. Na ba paroisse na biso na ndimi na ngate vraiment mingi ba déclarer impôt. Na Europe. Numéro ya siret soki tozala bozanango ba condition nyonso nga na lobby. Mais soki mususu pe yalité au bakisa. Bo remplir ango ou te. Papa Lambert. Tozala gana masolo tous les mercredis, il y a un chef, donc un pasteur de la paroisse. Na yoko tangelo komba papa umuno. Nazo répéter les sous. Parce que ndenge tolobaka photo somba. Tout ça va responsable. Tout ça rappelle na ba débat wana. Responsable yebi vérité la leli côté ni. Est-ce que nazo loba vérité? Tout nazo mema bandimi na makanisi na ngai. Ndenge tozali awa na masolo tozala nango dernièrement. Ils ont la parole à montrer na Saint-Ouen les rempli ba condition. To ngana lobby. Oui. Donc na nzela. Na nzela. Ils ont makambo ebele o photo solo là. Mais to ko bimisa yango liboso te. Dieu. Ils ont makambo ebele Papa Lambert. Oui, photo loba na bandimi vérité. Pour lobby. Makambo to sala lelo. Il faut coûter biso cher. Soki biso te, totala kabana na biso. Tokotikela bango nini. Papa Lambert, to solo la cannabis. Mais moto alingi na ye koyoka te. Oko obligé à rien. Oko obligé à rien. Soki moto a remplir ba condition oyo te. Donc azana nuna niveau ya koluka esika ko somba te na mboka we. Mais saint ozo remplir ba condition yo yango wana. To engager na direction wana. Papa révérend na kanisa tokokota vraiment na likambango te. Papa Simon Kimbango kiangani ye moko muta yebi ndenge ya solo la kanabino. Tozela orientation na ye azanzambe ye muta kotalisa biso akoloba na biso nini parce que akoloba liloba. Papa kokotika kaka boyete soki esike monani na yebi papa lobaka. Pona vivre na bateau tant kaka bateau monani papa mamoka gangi. Et ça la kaye sengo. Pasi eleki. Tozana posa papa sepelisa biso. Tango nyonso bozana sikate. Tolingi ndenge toko yaka na église. Toko ko kendaka na basalte ke na samedi babini te ko sala hypocrisie ya kolobake banganga nzambe boya to sambela to bénir sale. Allez, bo bénir sale basi babini. Ya biso moko ko sala mukoloni. 41 ans papa pasteur bandanga na commune nazo sambela na Paris. Mais papa Lambert, makambo ezoke na suka ti. Ezoke na suka? Eke na suka papa. Papa Simon Kimbango ese no bosana na métro no. Papa Lambert métro za na terminus no. Oui. Et to komi na terminus. Terminus de komi. To komi pour photo kita ti. E boyo kana pe tibo kende pe ko. Papa Lambert, omoni ndenge tozali awa. Nga nazali pasteur ya Saint-Ouen. Nazali pasteur ya paroisse ya Saint-Ouen. Namoni esika ya kosomba pona paroisse ya Saint-Ouen. Nakoki kolobela bandeko mosusu te. Kiti ya bango nde ya kozala mayele. Ya komona ete likambo oyo bandeko basali photo s'intéresser na yango. Omoni ndako ya Belgique. Ezalaki ya Bruxelles. Ndako ya Belgique to baka ndako ya Belgique. Blokola bolingo ezalaki. Basala ni.
se rejoindre na cause wana parce que bayebi que cause wana ezali cause oyo ezomatisa lokumu ya papa Simon Kimbangu. Lelo oyo nga nakoloba te ke no toya kosomba place ya Europe, non. Nakoloba pe te ke boya tosomba place ya France, non. Parce que na kati ya lingomba ya kibangiste bapesi ngai portion ya paroisse ya Saint-Ouen. Donc nakolobela kaka Saint-Ouen. Mais aux sympathisants, aux croyants kimbangiste, soka tali bilili wana amoni ke likambo bandeko bazosala eza mpona lokumu ya papa Simon Kimbangu. Nga nakokanga motu te. Ozokopa papa Lambert bakisombe badokolo bandombasi bazala bakimbangiste te. Mais papa zoloba ke non akokota likolo mpona misala oyo ye asali. Papa Lambert oza mopandisa ngo. Église kimbangiste finali trop mpona makambo oyo. Yango wana paroisse ya Saint-Ouen atie likambo wana en place. Eza défi te. Eza pe mpona kofroise mutu te. Mais na ngonga oyo papa Lambert du fait que paroisse ya Saint-Ouen zikaki tozwi leçon. Papa Lambert tous les dimanches te fout à 2500. Zolanda ndenge na vandi awa boye papa Lambert place wana zikaki na tiki 350 000 euros. 350 000 euros on a sali 3 ans te. Papa Lambert esika o tomoni na bilili eza na 900 000 euros. Donc ce que tu as eu crédit que ça pas plus de 7 ans. Et nous on est si catholique tout ça. Papa Lambert makambo ko lobeze belé. Mais bino vous va penser ça. Un jour tu fanda tout ça la audit. Ya makambo nyusi tout ça loyo. Tout ça na difficulté lelo. Paroisse ça saint tout ça na difficulté. Biso ka deba to yeba. Ndako développer cette tangara yo ka mtu yeba. Mutu mso koyeba muti mais lelo papa Lambert tokoki kokende au-delà ya projet oyo ko dépasser plus de 1 500 000 même to sangani France mobile ça ne passera pas mais loko wana isa moins cher tokoki kozwa yango lobile bile ça biso privé o tokoki loba na banque to zana eloko na biso oyo pesa biso 1 million pesa biso 2 millions pesa biso 3 millions oui place wana tozali celui aussi ici bas travaux. Oui, l'expert estime on donne combien 3 500 000. Tout sommes on a 900 000 euros à discuter. Expert. À ça estimé on a 3 500 000. Place one. Papa Lambert et Sikawana et Zana Kombo Nangati. Et loko toye bakate banque a sengaka procès verbal tous les inanés. Donc lelo atanga mutu do signé mukolo na ko longwa banka ko yeba ke ngana longwe. Vous comprenez papa Lambert et si kao todo sala papa Lambert eza lingomba ne nous trompons pas. Totika ko pesa ba discours oyo eza na ngona mutu na makolote ça nous servira à rien. Place wana to sala makasi biso nyonso tout ba oyo bazo comprendre que l'église en France souffre. Donc, papa révérend, Toniko Lobake, Moutounion so oya Monique a coupé sa papa Simon Kimbangu qui a gagné Maboko pour na kosombe sika wana koki ko participer na ye. Oui. Non tu yebisa yo papa Lambert. Na uto na yebite na na uto loba na yo. E lingomba ezali lokola tozo lokola carré. Ngai naza responsable la paroisse ya Saint-Ouen. Naza na limite. Na koyi ko loba te ke lokwa ngana moni place oyo. Allez, paroisse boyakawa. Non. Papa Simon Kimbangu ngana soka moni grandeur étendue à Likambu, ndé a coupé sa ordre peut-être. Mais soki papa pesi ordre te, mon nimio azana mayeli. Aso mona ke papa Lambert osali 41 awa. Tango yozo reconnaître 41 na yo moni ke été ngana ko sala ngo pour na justifier ta moi 42 ans après. Donc mon nimio aza libre, mais paroisse c'est la ordre oyo mokonza bula ko pesa. À travers le cabinet, bien sûr. Papa Dédou, papa révérend, yoza musicien, nganaza musicien, bande kopé faki, ba pesa kibiso, mokumba, ya kosomba, tout ça là, centre d'accueil. Si qu'on a projet wana, yo, étant que responsable à paroisse à Saint-Ouen, on dimi yango, ou bien oboyi yango. Papa Lambert, mokonza bula pesio mission.
après ça faki mission ça na obeon point na oboya ngote Papa Lambert eloko ezali ndeni na otokoloba no moto alingaka kobongisa likambo aluka ko ba place pas ezali moto alingaka ne kobongisa likambo taluka nde coupable Papa Lambert likambo wana il faut esalema et centre d'accueil oui il faut esalema problème tozana ngo lelo ezali nini tozana urgence Papa Lambert otokoloba tout à l'heure Saint-Oise Libanda Saint-Denis pas à Libanda est-ce que Papa Lambert montant il y a 900 000 euros pour tous les espaces il y a moins que ça le projet il est France mobile point d'interrogation la ligue au côté na point on a vraiment été mais ce qui un jour peut-être tu vanni pour tout ça la audit ndenge balobaka au moment que kamone OK na pété il ko kene nango mais na moya lelo biso na Saint-Ouen tout ça na projet ya kolukana no sika oyo to kufanda kimia Papa Lambert nazo lancer appel na ba jeune Papa Lambert otolo beloko moko eza motuya moi nazo bimisa 20 000 euros pour louer salle oyo azata na 3 000 ata 1000 kaka yaka kopesa na biso tuzozo esika okosala mariage na 1000 euros tous les baya tolobaka ngo na bana ya anglais soko ke na Angleterre oyoka kaka balobaka na tous les baya mais baza na Angleterre ole balobela ngo na anglais soko ke na awa na France balobaka kaka tous les na bana bazobota malelo soko tuni koko na nga otuni papa dalunga bagi tous les baya ayebite tous les baya na ngolo bani mais papa révérend ceux qui balingi ba joindre yo pour la participation na bango ya Ntintsani ya le 16 olobini na comme tata mon appel molio motion de Papa Lambert toujours mettre tout en œuvre pour atteindre bateau bazana libanda donc ba moyen de paiement nion surtout équipe ezali ou eza ko s'occuper nango biso tozali ko s'occuper na makambo wana te to telemisaki bateau oyo ba s'occupera déjà na makambo wana biso tozali ka donc bureau paroissial à Saint-Ouen ils ont géré makambo wana te tozali ko se désolidariser pour le bateau qui to pesaki mbongo na biso para bango makambo to sala surtout mon paroisse à Saint-Ouen na ba sympathisant qui mangise on va comprendre que l'église est en danger bo s'associer na likambo rêve et en réalité Papa Lambert mais bobo ça na bonne délité papa bon c'est ma bonne délité to ça soni na milito parce que au moni ngani nazali à Papa Lambert na pasteur église qui mangise na za pasteur nde batini ngani na Saint-Ouen dans le peu bakolo ba ke non son nommé na ke blanc menir merci papa révérend merci bande ko bazali ko landa biso kati na émission masolo. Papa révérend na kanisa tozali kolanda yo na bokebi nyonso période oyo tozali tobandi komona na ba paroisse biso tokotambolaka et tozali koyoka yango ba mususu bazali kotubela mais tokoki kobimisa bakombo na bango awati mais tozali kotinda bango epai na bino na ba paroisse ba faux prophète bakomi bato msusu na bakati na ba paroisse bazali kobikula bazali koloba makamba bato e bandimi bazali kokende na paya bato wana po ete kotuna mais banda pe bandaki na moni mutu moko te ke alobi abimi savant ake kotuna bato wana bino na tant que responsable la paroisse na ba paroisse nyonso bozali koyeba makambo wana et puis ba beko ezali kosalama na bandako ya bato c'est grave. C'est grave oyo bino bozali koyeba ngote mais na bandimi bozali kotambusa makambo ezali kosalama bino bozali kolobani Papa Lambert omoni ndenge uti koloba liboso na mutuna otunaki niveau ya évangélisation faisala au top soki niveau ya évangélisation mateya eza ciblé te mateya eza normal prédication zokende ndenge papa simongi ngalo sengelango ndenge déontologie na éthique ya lingombe zo senga Papa Lambert pour mondimi abimeza pasi parce que lingombe est déjà tracé mais soki lelo ba pratique wana ezali Papa Lambert oui na koloba na otekezate mais en tout cas ndeti biso na paroisse à Saint-Ouen pour l'instant nanu to sentir eloko wana te nanu to sentir te que non mouvement moko do salima ya bato moko boye bakendo kutanaka basalaka babondeli basalaka ba prière babikulaka bango en tout cas nanu to sentir yango te mais ndenge oti koloba yo ozali mopandisa ngo donc c'est que misu na yo eza partout ce qui veut dire que makambo lobi
tu tenir en compte parce que bino mis à partout. Tu tala na paroisse Saint-Ouen. Ce qui faut que c'est sur vigilance, tu bak sa vigilance. Mais pour le moment na paroisse Saint-Ouen, en tout cas on a yo qui soupçonne nati. Peso qui est ali to linge banda, batika de aller. Tina lelo bat bazoye ba monena papa Simon Kimbangu kianganité. Nzambe katina batu papa Simon Kimbangu kiangani. Parce que tolobaka ba témoignage te mais tokomeka mwa muke. Toloba mwa muke poto kwa koyeba. Bana papa Simon Kimbangu ba o tokomi na tendance ya kobenga ka parce que passe eleki. Kamsu mutaza malade akobenga mutu moko na Kinshasa, mutu na lobi na ye sala boye. Mais ma malade yango pe toza komona ezosila nango pete. Na kopesa exemple ya ngai. Biso tango tokendaki na makambu ya bato na mwanda papa pasteur. Oui. Tovandi na presque 2 mois na mwanda. Ngai batie biso groupe ba mama baketi batie bango lokwa na centre d'accueil. Centre d'accueil à Kasavubu. Ba o ba yebi centre d'accueil à Kasavubu. Mais ngai na mutu tokendaki ne bake kotianga na maluku. Donc na maluku na ndako ezali ke eza na fenêtre te. Bakangi kaka batol, courant ezate, bangungi. Potolia eloko biloko kolia. Il faut biloko wana mutu azui moto na centre d'accueil balambi. Na ba 20h ba pesi mutu azui moto. Tala trajet ti maluku. Mutu wana aya kopesa biso biloko kolia na 20h. Eloko kolia ezate. Tala ngungi. Tosilisi moyen toloba mingi yate monena papa Simon Kimbangu kiangani. Tobandi ko na zongi to beli na belaki. Na komi na Kinshasa pasi teleme leki. Nazoko ko telemate nini te. Na ke na ambassade ya France. Et tant que français, babi non, il faut te rapatrier d'urgence. Bazulingai basalinga réservation. Na mwanda tozalaki na mwanda bato ba tozolia tozokende lokota ba manga. Po biso to lia. Parce que toute la journée loka ko lia ezati. Toye tokomi na aéroport batie biso na kati avion. Na zingi na loba témoignage ya monena papa Simon Kim. Oyo batu lelo bazoye bate. Tokomi na France bazinga mbala moko l'hôpital ya Bicha. Batu bayebite. Na komi na hôpital ya Bicha consultation, ba médecin baye bayambi biso na urgence. Ba lobi na ngai ke ba rein eza ya kobeba, ba poumon eza ya kovimba, donc naza na mutu ya 1 mois te. Ah, na tuni médecin donc nazo kufa. Alobi na lobi no te kozo kufa, na lobi no pete ke ozo bika. Mais 1 mois eza mois mingi. Témoignage on nazo pesa lelo. Na ebisi médecin zelana benga chef spirituel nanga tata nanga ya molimo nzambe na bengi papa Simon Kimbangu kiangani ezuite ya mibale ezuite ya misato papa Simon Kimbangu bazui nazui mama mwana tanga kombo nezate oyo azali pembeni ya papa apasenga papa Simoki papa tuni ngai papa Lambert sangonini oza wapi na papa se na komi metala problème naza nango na kutani nango boye papa Simon Kimbangu kiangani a hésité te atu nanga balobi nini ta lobi nanga boye papa Lambert musala oyo sali esepelisi biso
nyonso batiaki na nzoto na mabe na longoli yango. Tala. Ozomona 2 jours après na koti ba examen ba eko mona ke eloko ezate docteur akamo. Muto na lobaki ke 1 mois. Mais lelo eloko ezate. Ba eko kangangai na malaria. Barin OK. Poumon OK. Lelonga papa Lambert nazoloba na bino na sala émission awa. Bapesanga kisi 3 comprimés ya minene na meli tina lelo ya malaria. Bon, biso bandimi nzamba vandi kati na biso papa Simon Kimbangu kiangani. Mais tozo zanga lelo tozo kolela, tozo kokoka koyoka na te, azo te ya biso azo loba na biso. Komati na mokola lelo. Makambo tozo mona lelo tokoka komona ngoti. Mundimi azui pe téléphone azo incroyant Kimbangisa azo baptême azo ko benga mutanza na Kinshasa po asalise akozwa nini batango pe na landeli babongite eloko malongeza te. Papa Révérend Todo Kende. Merci papa Lambert. Au moni situation ndenge tu koloba papa Lambert na loba ke loko moko photo yeba ko sala ba mise à jour. Papa Lambert Papa Simon Kimbangu Liputa. Azalaki na bato azalaki kotambola na bango. Lera tiki biso papa jangenda zu musala. Bato lobaki biso to tambola kina tata na yo. Yo kolakisa biso nini? Papa Lambert je t'apprends. Papa jangenda zu musala. Na pasi. Papa atiki biso. Papa Dialunga na zu musala. Balobina papa Dialunga na biso. Totambola kina papa Diangenda. Yo kolakisa biso nini. Et papa Simon Kimbangu ngani lelo. Biso totambola kina papa Diangenda. Yo papa Simon Kimbangu ngani kolakisa biso nini. Yango na lobaka na ba croyant Kimbangi c'est à paroisse Saint-Ouen. Pour yeba ko sala mise à jour. Papa Lambert ba portable yo to simbi. Ce qui est sali mise à jour, cela veut dire que vous avez place sur réseau sur les kasouté. Kondima na biso peza bongo. Ce qui est sali mise à jour na kondima na yote. Uko benga tata fulani, uko benga pe mama fulani. Yango wana biso bakuna Kimbangiste. Puis ba ko sala mise à jour, c'est très important papa Lambert. Na likambo lobi réponse est yango wana. Mise à jour. Merci papa Révérend, merci bandeko botali kolanda biso boko limbisa mwa moke parce que ezalaka soki to komi na point wana ezalaka mwa pasi makambo ezali ebele mais ba mama ba tata papa Simon Kimbangu kiangani tozali komona aza moto to sakanela eti na pesi bino mwa témoignage moke ezebele ebele o ngai na moni mais malembe to bana woloba. Merci papa Lambert. Eloko suka ya woloba esilité tu peux si merci na ndenge bondima ki boya ko joindre biso poto longola peut-être moi ba équivoque sento do sala likambo yo parce que papa Simon Kimbangu ki nganda pesi ba orientation yango to do sala yango croyant Kimbangi c'est nyonso o ya moni ke likambo yo il faut to jouer yango solution to ko sala par tous les moyens pour atteindre bino makambo to do sala eza réalité eza tricage. Et zappé montage. Okozwa micro, okozwa caméra. Merci. Tokomi na souke émission na biso. Na makamno sto uti ko lobezali obele masolo pona ko lobela monene na papa Simon Kimbangu. Pe lingomba na ye. Tozonga na makola papa Simon Kimbangu kianga. Naza nzambe. Ye kaka muta ko laksa biso, ye muta yebe sika ba sika ne ezali. Ye papa Simon Kimbangu kianga mususu te. Toko pesa merci na bandeko yo. Bobenga kibiso po ete émission masolo ekoka kozonga toko banda na ye moko révérend pasteur Dedou ndengo lobaki ke ozali na biso elongo toko pesa merci na papa Mikia chorale ya Koreki Saint-Ouen papa fidèle mama Sele Kinanga kuna na Rotterdam mama Fifi Kiala kuna na Rotterdam bozali belé mais to bandi ko benga bino mama José kuna na Lille
Pe Papa Simon musicien Nerumba oyo kuna na Belgique. Boya ko komisa ba combo pour na ko soutenir émission na bino. Na pesi merci l'équipe technique ko banda na Papa Landu, Papa Mama Fifi Ndongala, Papa Chris aiko rejoindre Bisopé. Vraiment merci na bino et puis ngai moko bino ndeko Papa Lambert Makwemimo to pesi bino mbote pe to kutani na mbala yasima botika la malamu. Merci. Ah